tozali kosambela elongo na tata Cardinal Laurent po ya mibu tuku motoba ya paroisse ya biso Saint-Michel. Sikawa baonso na esengo eneno mitema toyemba elongo na koral tobina po ya koyikisa kubuze santu elembo ya libiki ya biso pe po ya koyamba tata Cardinal Banganga Nzambe elongo na basalisi ba misa baso topele.
révérend Père, révérende Sœur, distingués invités à vos titres et qualités, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a eu cela 60 ans jour pour jour, depuis que Saint-Michel avait été érigé en paroisse. Quel est le mobile de cette célébration qui nous rassemble présentement et justifie notre jubilation? Notre joie devient encore plus grande à cause de la présence de notre Père parmi nous. Et il vient par cela même témoigner de sa proximité paternelle. En 60 ans, il y a eu les hauts et les bas, mais le plus important et le plus certain, c'est la présence de Dieu en son peuple qui, en cette année, célèbre les 60 ans, pas seulement de la paroisse, mais de la commune dans laquelle est dirigée la paroisse, la commune de Bandalungwa. Fort heureusement, c'est aussi l'année de 60 ans de notre très cher bourgmestre. 60, 60 et 60. Éminence Tata cardinal, honorables députés et sénateurs, frères et sœurs et distingués invités, la présence de notre Père, sa présence vient donner en ce jour un souffle nouveau. Un souffle nouveau parce que l'avenir est encore devant nous. Un souffle nouveau pour notre communauté paroissiale qui venait de totaliser en cette année 21 CDD. Et quand nous sentons encore un besoin impérieux de commencer une succursale, une succursale pour que nous continuions à créer en bonne et due forme, parce qu'en 60 ans, la population s'accroît. Voilà pourquoi nous demandons à notre Père, nous les exhortons, qu'il continue à prier pour nous, qu'il nous soutienne, pour que, avec cet âge de sagesse, 60 ans, Saint-Michel arrive à bâtir une succursale qui, à la longue, pourra devenir une paroisse autonome. Merci et bienvenue à notre Père, Tata cardinal, ici à la paroisse Saint-Michel, et Bandalungwa pour les uns et à Paris pour les autres. Bienvenue. Say
bandeko bana banzambe boboto bondeko bandeko honorables députés et sénateurs, distingués invités en vos titres et qualités, Sango doyen, Sango Mokodia Saint-Michel, Nabino Bans, Banekogana Banzambe, Leves et Bote, Leves et Boa, la Moni de Bilamba, Moto Alati, Ibaïdus sur la commune Balaka, Saint-Michel, combat pour nous. Saint-Michel, vous réagissez tout par volonté. Ezali elembo enen, elembo ya jubilé, ezali elembo ya kotondo nzambe, tokotondo nzambe, libutu motoba, uta babandaka parasi, ayete bourgmestre a célébré le niveau Toubou Motorana. Commune B et pour célébrer Toubou Motorana. Et vous souscrivez pour célébrer. Paroisse Toubou Motorana. Toubou Motorana. Père Albert Han, Oyo, Azalaka Papasoyo. Azalaka missionnaire, Namboka Nangai, Namongo Bele. Yemoto, Azalaka Oya, Sanda, Nasanda, Kuna Namongo Bele, Azalaka Kuganda, Natako, Yanobo Angai, Azalaka Kopesa ile hospitalité. Yango wana na lobi tokamani na paroisse oyo ntango na ye na bisasa mbala liboso na 57 toyaki kotala ye mpe tosepelaki mingi tolobalaka na ye makambo ya esengo. Yango wana esengo oyo ya lelo ekokende liboso tokosepela yango kasi ya liboso mpenza tokotondo Nzambe moto asali te paroisse ya bino ekobisisika mbula Toubou Motoba. Toubou Motoba oyo ezali te mokolo na mokolo, mbula na mbula, sanza na sanza, kaka bandrese oyo Nzambe azalaka kosopa na paroisse na bino mpo te bakristo bateleme, mpo te bakristo babunda etumba lokola Saint-Michel abundaka etumba, mpo te boyani bwa biso bokola yango wana ya liboso mpenza tokotondo.
tokotono nzambe na ntango wana mpona nini tokotono nzambe mpoya basango bazalaka na biso batiaka molenga tokotono nzambe mpoya batata baepiskope kale tata na nsima tata episkopo kardinal malula na nsima tata episkopo kardinal etsao bango bato babandaka paroisse oyo basimbi yango bapikani na yango mpe mosala na nzambe motamboli malamu tobetela bango bango yango wana bakokosambela lelo tokosenga na nzambe te asalisa biso mpo tokende liboso mpo totambola mpenza na nzela ya nzambe mpo totambola na nzela ya mitundumi ya ye tozala ya solo mwinda na mboka ya biso mwinda na komune ya biso tozala ya solo mpenza mongwa awa na biso mpo te mboka ekola te yango wana mikolo miye tokobondela nzambe na motema moko nzambe oyo andimaki te paroisse oyo ekoma na mbula tuku motoba apesa biso makasi apesa mpe mboka makasi mboka etambola malamu mboka etambola na boboto na kimia na bitumba te tosenga nzambe na mama maria na sant mikael bapesa biso gracia ya kosala bato ya boboto toyoki litani oyo ya sant michel oyo ye na banzelo baye bazali kokunda na satana bazali kokunda etuma na satana kuna na likolo banzelo ya ye elonga na michel sant michel ezali lokola koni na lokota ya bahebreu ezali ndani akoki na nzambe qui est comme Dieu ntango bayebaki ke ndambo ya bato ya mabe ya lucifer balingi bakunda bapikana na nzambe ye akamati liboso mpenza alobi nani azali lokola nzambe babandi kokunda na bango bakwesi bango bakwei na nse kasi tokeba awa baye na nse bakotinda biso topema te bakotinda biso topema awa na nse te bakomi lokola bato oyo bazali kosala etumba mpo te biso tokweya yango wana na biso makasi tosengeli kobunda etumba wana tosengeli na etumba wana kolonga yango lokola yesu alongaka etumba tosengeli kokweya te tolanda bokristu ya solo mpenza bokristu ya likolo te bokristu ya ntongo na ntango nzambe na pokwa ekayangaka nkisi te bokristu ya solo na bokristu wana ya solo tosengeli kopika bandeko bana ba nzambe toyoka yango malamu tolanda mitindo ya nzambe tolanda nzela ya nzambe tozanda nzela oyo ya solo biso toyekolaki oyo bayeba tongolaka paroisse oyo balakisaki biso
tozali kokende likolo tokosuka yango wana na ye lelo boya kosala te bopikana makasi na boyani bwa bino boya kosala te bozala bakristo ya bolingo bwa nzambe bozala bakristo ya bolingo bwa baninga bozala na baseleme ya bino emonaka te bolingi baninga bolingi babola bolingi kosalisa bango te moto na moto atambolaka mwa moke na nzela oyo bakristo balaka. Ya mibale toyoki ndenge Yesu alobaki alobi ntango amoni Natanael lokola semba akelemi azali koya Yesu alobi tala Moisraeli elita ya solo mpenza ayeli kokosa te. Israeli kawana Natanael mokondo yeli ngai kawana ya lobi ntango Filipe yango te Filipe amona yo ntango ozalaka na nse ya nzete ya fili nasi namonaki yo wana Natanael amoni te Yesu azalaka moto lokola bakobanso te alobi mokonzi ya solo mpenza yo ozali mokonzi ya Israele ezali Mesia. Yesu alobi mpo omoni ngai mpo nalobi na yo oyo ondimi kasi nde omoni makambo masusu nsima nde omoni mwana wa moto banzelu bakokende na likolo ya moto na ye bakokende bakopika alingi koyebisa te ye moto akokokisa bondeko ya Yakobo oyo azalaka na etumba ye na moto moko ayebi te azalaka komono banzelu bakokita mpe bakotoba kasi nalingi lelo tolanda likambo oyo alobi tala Israelita wa solo ayeli kokuka kutaka alobi malamu to alobi Yesu alobi malamu to mali okomi bubu isini tobo niko tomisa lisusu te alobi malamu mpenza yango wana lokwa na ye lelo mpe nalobi ngoloi batangi litangi wana tokamata mokani tolobaka ya Saint Michel bayebaka kobuka kokuta te bondimi ya solo mpenza alo napete bino maboko bana ya Saint Michel bazali bilombe bayebi kobuka kokuta te soko olobi iyo ezali soko olobi te ezali te soko olobi na ndimi ya libanga na Yesu Kristo ezali se bongo awa tozali kofete jubile tosengeli kolakela Nzambe mwa biloko boboya
takaka biso topesa ye ifo topesa ya liboso wana oyo tolobi tokumuka okutake oyo tolobi tokotambola na nzela ya mitume ya Nzambe oyo tolobi ya pe banzelo bakokende bakozonga se ezali lokola nini ya biso bondeko na Nzambe ekotikala libela ekotikala wana ekokita te na suka pe toloba nini tokokoloba na malamu tokokoloba na malamu kokota ezalaka elenge bongo te kasi kokokoloba kopesa bango éducation bazwa éducation ya bavaleur valeur ekotambola mpo te bana bakola na nzela ya Nzambe ezali elengi ekusi yakwana okolakela mpe Nzambe ekokokolobana na bino na nzela ya Nzambe okokokolobango na nzela ya Nzambe osika tozwi bapapasi ya bien bakristu ebele bakolo ebele tolingi sika biso mpe tolakela Nzambe ke éducation oyo biso tozwaka tolingi eleka na bana ba biso tolingi eleka na bana bazwa boyambi kwa solo bana bazwa bolandi ekoki bana bayeba ntango bakokoma bakolo bango mpe balekisa boyambi bona eleki kama mikolo paroisse moko ya France etindelaki mpe mokanda moto moko alobi nakomeli papa atili ye mokanda alobi ngai ntango nazalaka nakuli batisimo nayebaka te nazalaka mwana moke nayebaka eloko te baboti na ngai bakulisi nga batisimo na makati sikawa nakomi bokolo nalingi kokamata responsabilité ya ngai ta nazongisi yo buku ya ngai batisimo na zwaki nakolaki batisimo na Kisasa zongisa bango buku yango ngai nalingi kozala katolike lisusu te batitelinga mokanda wana na buku yango ya batisimo ya zwaki nalingi oyebisa bino paroisse ya Kisasa azongisi yango na papa azongisi balobi yalingi kozala lisusu katolike okosala bongo na biso lokola tokotika religion na biso ya katolike tosala biso tokekaka totindi yango natindi maki moko na lobi botina yango na paroisse wana baboma nkombo na ye na registre ya batisi ekeye kuna bakoboma po makambo ndenge tozali komona yango wana biso sika
tolobi tokangani na Yesu Kristo. Yesu Kristo tondimiye. Yesu Kristo makasi na biso. Yesu Kristo mokonzi mpenza ya biso. Nzambi ye moto abikisi biso kaka ye moto mosusu te. Yango wana biso tondimi ya solo kozala na Yesu Kristo. Tolingi mpe boyambi wa biso tolekisa yango na bana ba biso. Tolingi boyambi wa biso valeur yango ekolakisa biso topesa yango mpe na bana ba biso. Oyo nde ekozala elembo ya solo ya esengo ya jubile oyo tokopesa na Nzambe, oyo tokosepela na Nzambe. Jubile ya biso tozongiseli ye yango na malamu maso asalaka biso na esengo nyonso akabeli biso mokolo na mokolo. Mpo te biso mpe tozongisela ye bolamu oyo apesi biso. Yango wana tolingi sika na suka ya misa tolingi kosambela solo mpenza mpo ya makambo mayo na motema mobimba. Tokotondo Nzambe, tokotondo mpe basango banso balekaki na paroisse ye. Tokotondo basango banso oyo paroisse oyo eboti na bamamelo oyo babimi awa. Tokotondo Nzambe mpo ya malamu banso asali biso, mpo ya malamu banso biso tozwi na maboko na ye. Te tolingi akoka kaka boye asalisa biso, atika biso te, biso tokotika ye mpe te. Lelo
messieurs les abbés, distingués invités, à vos titres et qualités, révérendes sœurs, nos frères et sœurs dans le Christ, la célébration d'une telle envergure ne peut être que la résultante de plusieurs efforts et sacrifices consentis. Il y a une préparation interne, mais aussi immédiate. Cependant, dans la préparation immédiate de cette fête, nous avons été frappés très lourdement par la mort de Papa Maman, la vérité que je le cite, parce que c'était lui, le président du comité de fête, pour lui et pour les autres paroissiens qui nous ont quittés. Je vous prie de vous lever et que nous puissions ensemble garder une minute de silence.